Merci papa Nabiso Bokecho premier na miziki kitoko oyembeli biso Zokisa Ngolo alela prr, krr, krr, krr. Ebongo Ngola Zoka. Merci Ngolo Azoki mpe aleli kik, 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 prr. Yes, yes. Ah. Oh. Oh my God. Merci Nabandeko. Boyoki. Lelo toyeli bino masolo o esengeli kosolola na bana ya mboka. Masolo ya Congo esengeli to solola na bana ya mboka. Yango tochaki mwa loyembo mpamba te bandeko ba chanson patriotique ya boye. Ezali mwa malamu na tango bandeko baza kolanda ba chanson patriotique. Zokisa Ngolo azoka. Ngolo nde alela. Krr, 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 krr. Yes. Oh, ayaya, yaya. Merci bandeko na biso na thème na biso ya mokolo mwa lelo tomemeli bino. Likambu o tolobaki tikanga na vote ya chichi. Tikanga na vote ya chichi. Oh yeah, bila zonga na Rwanda. Yesolo bandeko tolobaki tikanga na vote ya chichi. Kabila zonga na Rwanda. Contribution. Oh, contribution na bandeko nyonso bozali kolanda biso na kati na radio Lisolo. Epesi mobulu. Moi anomalie ekoti. Tout le monde na kati na diaspora alingi azala motu et non la ke. Ndenge balobi bana na nzambe esengeli bazala mitu et non la ke. Mais na kati ya mitu wana okoyoka na Allemagne bazo kongola mbongo. Okoyoka na Hollande bazo kongola mbongo. Okoyoka na Belgique bazo kongola mbongo. Okoyoka na France bazo kongola mbongo. Banani bazo kongola mbongo pe banani batindi bango. Eza question banani baza kokongola mbongo mpe banani batindi bango. Na banzi bandeko obo sali kolanda biso na 3W Radio Télévision Lisolo. Makambu ya mbongo ya Imperium ya président élu démocratique Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Bato ebele balingi batondisa baposhi na bango. Basombela yango bandako. Basomba ba jeep na kati na mbongo ya président Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Moto nyonso tu akomi chargé ya kokongola mbongo. Pe moto nyonso tu akomi chargé ya koloba ongai esengeli na sala po na pesa ya chichi mbongo. Ya solo bandeko ezali mabete. Proposition bandeko bazali kobenga DSV makambu ya mbongo tokoki kosala nini tosangisa bato. Ah! Bandeko boyebi tango nyonso na kati na radio Lisolo na yebisaka bino makambu oyo ya kosangisa mbongo na pesa lwa wana na pesa te. Pamba te nazalaka mingi na bobangi na makambu ya mosolo oya batu. Mpamba te Congolais apesaka na likukuma me abakiselaka mutu mwa pulu likolo ya moto. Yango toboyi. Ya solo bandeko bamisusu balobi bakongola mbongo. Alors moi ba mirmire ezali koleka na mwa mingi. Balobi papa na biso Bokechu akobeta musique na France na Lyon. Musique wana papa na biso Bokechu akobeta ezali po asunga président na biso Etienne Tshisekedi
pona bofuti basoda. Alors yonde konangai congolais oyo zali kolanda biso kote mususu balobi Bokechu akobeta te parce que topekisa miziki awa na kati na poto. Kote pe misusu balobi Bokechu akobeta. Ekomi des paroles. Maloba mibale. Yango lokola DSV azali combattant, azali mpe mopanzi sango, ngai nazana mingi ya koloba te, ya kosala commentaire abeta to abeta te, ngai DSV nazana monopole wana te, ya kolobela batu Bokechu il faut abeta. Ngai DSV nazana monopole te ya kolobela Bokechu kobeta te. Te? Yango moniteli mama kambuana elobami mingi na ba Facebook. Pandeko ba bengi ngai balobi ke radio kaka moko o etikali peuple congolais alandaka o yatiaka litoi. DSV kotika boyete. Est-ce que Bokechu a organisé concert ou bien ezali soutien ya fond ya président Etienne Tshisekedi wa Mulumba? Bamisusu balobi lokola totia concert ezala te. Concert pe ya ye moko pe il faut asala nini alaksa exemple. Bamisusu balobi te yaza combattant et sengeli abeta po na lisungi ya président Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Mbongo yango pe banda to banda ko belela. Na ebite ba congolais soki tozali malade. Voya papa oyoyo na ebite boza kolinga ngo te ou bien bozali kolinga yango po afuta basoda. Papa na biso loba. Et Congolais, amis de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans le site du Fonds de soutien au changement en République démocratique du Congo. Ce projet est un guichet unique que je mets à votre disposition pour apporter vos contributions financières afin d'acquérir l'impérium dont j'ai besoin pour commencer mes fonctions de chef de l'État. Je vous invite donc à apporter votre contribution à ces fonds en toute confiance et sans hésitation, car vos contributions seront gérées en bon père de famille. Je vous remercie d'avance pour votre compréhension et au moment où je parle, je peux vous dire que la balle est dans votre camp. Ndeko nyonso bolandi Emilia o ayoleli ayoleli. Yasolo bandeko tozwi ndeko na biso na nzela ya telefone topesi ye maloba DSV aza na maloba mingi ya koloba te napesi kaka maloba mama na biso Marte Bwana mwana ya Canada topesa ndeko na biso maloba na nzela ya telefone. Ndeko na telefone topesi yo maloba. Alors,
Bonsoir papa. Poto papa Nangai. Ah, la seconde impression à l'oba. En tout cas, maintenant, n'intervenir qu'à na moi mingi, mais na l'oba mingi qui va me soulever dans l'oba. Pour ça, ma femme l'oba est belé. Position à un zaboué. Au moins, tant que tu es bunda bitumba oyo. Biso stobi na marato, tu es bunda bitumba, tu es ba combattant. Mais état d'esprit na biso bineza ya combat pinza te mba msusu otali. Na ba ajustement na biso na ba façon d'être na biso na ba comportement. Tala mene tozodi mokano oyo ke musique ebeta te. So totali meza na biso bokechu. Azobundela mboka ntango azoloba. Mais ntango okota na kata esprit na ye pena otali ye bien, omona pena ke esprit ya bitumba penza eza te. Mais esprit ya boloba ezali. Kati na ye pena potala pena etumba, oyomona etumba te. Preuve yango oyo. Preuve ya liboso, baleka na batelevizio basutena na basite basutena conseil ya makoma. Ke batikela makoma abeta conseil wana. Tout ça pour la nini, pour mamsu ye, aza na ba relation na ndeko ya nani ya moto ya nini ya soki ya Congo ki bazala net na Belgique, à tout moment Alexandre na nini na scène ya zoloba. Deuxièmement, motivation za nango parce que ye moko pe alingaki a appuyer conseil ya makome beta parce que ye pe azalaki na ba projet na ye abeta pe conseil ya ye pe. Yango la appuyer conseil ya makome beta pour la ye pe ezalaki en cours. Voilà maintenant, il y a eu sikoyo pe eye kobima. Et puis aza d'accord que abeta concert. Aussi longtemps, ye moko pe azalaka combattant que ba concert a ebeta masuste, ya ba yera ya ba tout consort. Mais le yera ba kiyaye et il faut aider ta, ba saigo déjà na ba fiche tout et tout. Déjà on va ba fiche bien c'est que yera zali venza partant abeta concert wana. Mais si tu combattant eza wapi? Hein? Tu combattant sikoyo ezali wapi? Tozomona yango te. Yango na bandeko ba kolo na biso ya bunda bitumbaka ya ba munene et tout. Bazalaka ke soki basila zwi décision na bango na kati ya etumba oyo dérouté na mokeka aza contre liloba na bango. En tout cas il faut baboma ye toso mikano eza mitano il faut borespecte mitano wana bokoya réduire moko te po botia mosusu ya bino ya ndenge ya bino pendant ke boza bato oyo baza kobungoza bino na front oyo azobunda etumba wana tala likambo ndeko bokeki bazosala oyo eza kofongola bese soki kaka ye abetika na base misusu mpe bakolaka no boketi mpe abetaki miziki boye boye donc bref tozoba te miziki ebeta te tozote moto liboso ya kosa exemple wana bon soki ezali te mpona basoutien ya nini ya imperium tosi tolobi yango ke ce n'est pas na sens ya miziki ke nde roya ebele mpona kopesa contribuer na imperium wana imperium montana ngo oyo ezosengama etoyebi te bon ye bokechu akobeta conseil wana mpo ebimisa combien mpo biso nyonso tocontribue suse mpo kaka ye oyo akobeta conseil wana moto kocontribue na montant oyo le président ezoluka yango wana nabeta conseil wana nga na moni eza lokuta azobeta ngo mpo na profit na ye po tobosanse ke bokechu mpo azali aza musicien aza kaka lelenge ya mission wana ya kosengaka mpe. Alors, le cola, occasion de être monnaie, à limite à appuyer le Goana, pour mettre un conseil, on va payer par l'IA. C'est pas de ce que on a continué $, 500. Nous, avec ça, on a mis l'impérium, nous avons voté jamais. Il y a autre monde qui ce n'est pas la sens où on a dit, moi, la contribution impérium européenne, ça va. Nous autres, on dit que tu repères ça là, et nous, c'est toujours besoin. On dit 10, on dit 20, après 2 semaines, après 1 mois, après 2 mois, toujours contribuer à la caca. Sans pour autant, on va dire non, on a signé la PCM. Non, toujours tirer à caca, toujours tirer à caca, toujours tirer à caca. Donc, il y a pour la musique, on a attika, on a abété en haut, et tu bénis en haut. Tu bénis musique, on a ébéta. Le roi, on a batanga, mon sous, bah, au moins, la biso de yo, mboa, simboa, et ça, on a kuna. Tu bénis, on a ébélé. Tokotinga na kenso musupe bazaka bakotonga toroya ebele mpo to ampese concert wana mpo ebima sikoyo ke biso na biso ebebi
Alors c'est le moment de voir conseil 28 atika yé. C'est une autre solution avec les bambons, il y a pouvoir, va comprendre les menaces va juste batika. Bon il y a ce que de la mouton dans la boîte. Bon à cette petite atika ngo. Et ça va faire petit à mon appui. Et bon il y a des douanes. Et bon il y a autre bé avec ta conseil na yona. Merci. Merci. Merci ndeko na ngai. Merci ndeko na ngai tolandio. Merci ndeko na ngai tolandio na bokebi nyoso tu tolandio. Intervention na yo DSV atuni kaka motuna. Mpo motuna o eleki mingi na batu. Nga naza kotuna motuna na kotia commentaire te. Ndeko na nga na nzela ya telefone kombo bisiko za kobenga na intervention na yo. Après naleka na epai ya bandeko misusu. Merci. Sabata pas de nga benga na mboka France na Bourges, na ville Bourges comme na nga sita. Adapté combattant. Bon voilà. Tam na kitoko motuna na opera kitoko bref na ndenge to ko lobela. Mais la répété pour intervention avant de comme surtout de quoi autour le cas pour ça bazoloba. Tout d'abord tout d'abord pourquoi tu bois musique dans mboka o? Tu bois musique parce que yo fongole pas la musique non. Tu bois musique parce que les musiciens congolais va d'abord pour vendre l'occupation. Yango to boya la musique na mbokulu. To boya musique parce que ba musicien wana ba yamba ka déjà que ba ndenga ni to ba ndenga to boya musique parce que ba di sima ya kanambi. Mais le nom oyo papa aussi de Velanda ba na besoin quelque chose pour ba tenir combat na biso. Mais ceux qui mo ketu o za combattant munene. Alors bika organiser concert mo pour soutenir papa Tshisekedi. Mais yo ko ba kana abeta tebo pour na professionnel. Est-ce que tu me sens na mbongo pour que tu banda kala kala fa na poto ali na abeta ali na mbongo ba concert. Ana ressources na privé o gagna ko il faut que na famille na bon que tu as droit de mettre concert na mbongo parce que bon que tu va collaborer na kimba ko beta. Par contre la paix que ba mettre dans mbongo. Mais pourquoi bon que tu beta té? Parce que c'est comme compliqué tout comme que ndonga to que ma bé. Il faut revenir bien pourquoi alors comme ça pourquoi tu bois musique. En plus a futa daga na combat on est là quand nous to le kala radio to lubaka ba ta pete ak def ba ça et pelé parce que minute jamais mu ta pete de a ko ndima le baka na bo ke beta non ba ko le ka a ba baka abeka te pour ko kana mais bango ko ma musicien na bango ba ko beta ba ba milieu pa kanambe donc ba musicien ko ba boketu ba musicien ko ba big ba musicien ko ba Marie Paul ba na droit ko tsangi ba na photo ya ko beta concert ba to ba koti a futa to bango poa. Mais si tu veux casser la montre, tu vas mettre à terre. Il y a un truc que tu vas mettre à terre, c'est un zambongo. Tu vas me taper de temps au Canada, au Bani. Tu tapes de ton côté de là, parce qu'on va gagner à mettre à terre. Parce que le combattant va faire des batailles. Parce qu'on continue à part là-bas. Et ça, plus c'est mon va vie, va conquérir pour la musicien combattant. Bon. Mais là, quand tu m'as dit comment on se libérer, on essaie de rejoindre à terre. Et tu peux mettre ce qu'elle a pouvoir, on essaie de mettre à terre. Quanto per esempio papa mbana ngai va purbo ke tsa beta parce que na go sa kwana lio a go beta va au salon a go beta concert ana dura go beta ka combattre mo bundelo ko mais si to na pona go concert pona pa sécurité pona ndenge na mo ko ana dura go beta concert na mbugo apoto bo ketu ko ba to ba beta kuna Congo ba to fa dance vena mo to ke fumalo. Merci papa na biso na intervention na yo biso toza koyoka kaka bandeko nga lelo na lobaki na koloba te kaka na koyoka bandeko ndeko na nzela ya telefone topesi yo maloba kombo pesi kozali comme ça na kata nanu bato ya telefone azongela bato ya Skype ndeko ya telefone topesi yo maloba. Et bon de Codex, en tout cas bonsoir ndeko na ngai, bonsoir na famille nyonso de Codex, bonsoir ndeko Dofonto, bonsoir bandeko nyonso baza na kata conférence. Ngai intervention na ngai ndeko DSV tout congolais bozolanda ngai eza pasi na mawa nalandi ndeko oyo auti kosala intervention ya liboso ndeko DSV ya ndeko no Didier Failonde na regretter na comportement na regretter kana ba agitation ya ndeko wana nalandi moto ndeko na mibala zoloba ndeko DSV tout congolais Boketu c'est un combattant a sacrifié musique na ye pour na combat oyo
bande kona biso na ce sont des collabos lelo o wera jebeta bozo mona marque tabu azo tshela biso kaka wera ndenge azo sa ba aventure na ba jibe ba kofi na ba na site na été boke tshebeta la musique wapi est-ce que $1000 au motona le bi yango nde kolesa boke pe yango elesa kai toza la bato comment ni kombo ya to komi ko bunda biso na biso moko toza la vision de loin stratégie ba rwanda lelo so to boke tshebeta bana ba osepela boye bango kanamba koloka yango kanamba tanga koloka yango aomela pe champagne bawera bakofi bakomela ba champagne pe bakoseka mabe mais non boketo aza ndeko na biso combattant abundaka pe yebani tokozala contre pourquoi kutu lelo me boye bango boketo ata kobeta musique ya mabe ya salité oyo basundama oyo ya boboye tokokende kosoutenir ye po to financer le kwana ekinde mbongo wana ezokota na poche ya boketo te bozala na explication te ye kuta kozala na porte te bandeko mosusu bakozala na porte tine mbongo wana ezokota yango nde tokosangisa tokokende bakokende babanke na site ya papa na biso eleki akosala tourne tokosoutenir ye parce que bamusicien na bakolabo wana ifesala bango pasi batala toboyi bango babeta awa mais boketo aza ndeko na biso ndeko denso bolimbisa ngai bandeko bolimbisa nga bokomona lelo baproducteur wana oyo basoutenaka bakolabo bamusicien kolabo bakokota moto oko abadive akoutilize même 5 personnes 6 personnes babima oyo biso mpe toza bacombattant boketo abeta te boketo te oyo alingi boketo abeta te asala youtube tomona ye aza nani aza combattant aza nani toyeba ye na radio oyo eza radio bacombattant il faut tozala na conscience ndeko boketo aobeta te oki oza na raison pourquoi toboya pasi tomona bawera baola soki mabele bakofi bato tomona banzemba balidusu banini badi tomona yango boketo asakrifia musique na ye afanda mais lelo oyo ntango alobi ateyema abeta bandeko na tokende kosoutenir ye parce que bamusicien ntango bayokaka aw boketo abeti mais boketo fa beta pasi ala ndeko na bango c'est bon bango no babanda koloba yango ekosoni mpo na bango ekosala bango mpina pasi mais biso na biso bacombattant bacongolais tokomi koloba ke non boketo kobeta te akobeta te pourquoi par rapport oko abeta te mpo na nini oyo ndeko oyo komi kota na vie privé ya bato oh non ye paza na profit na mbongo wana soki ekoti ata $1000 ya kozonga oli mais non ndeko so oza combattant sala youtube tomona yo pour cette raison aobeta te mpo na raison boye là on accepte pour là proposaka le monde de DSV tomeka na baville nyonso toza na bapied tozali tomeka kotoki ndako par ndako tosenga yango contribution wana toza même 5 personnes 6 personnes toleki na banque tolekisi yango na site wana ya président mais bakongolais toza mpe bolembi na eloko wana mais soki ndeko mpe azwi ide wana neti ngai tokondi bamaka mosusu tosalaka te na koloba te nzambe nayebi mais soki ndeko mpe azwi ide wana mais biso faut soutenir à 100% à 100% pour bakolabo na bayoka soni bakolabo na bazwa mbongo ebele pa kanambe babandi kozwa ngo lelo te bazozwa mbongo ebele pa ya kanambe mais boketo azwaka mbongo wapi azovivre na biso na litote te encore tozala bato ndeko desive naza na mingi ya koloba mais etembe kozala nanu bato boketo akobeta même nga nazwa famille nanga nazwa mwasi nanga na bana nanga 4 tokoya na concert wana akobeta eboto merci nga nazali kaka moto akoyoka kote moko balobi akobeta te moto moko kote balobi akobeta 2 personnes tokende nanu epai ya papa na biso dompe invita nkanga nde tokozonga epai ya Placide de Jésus matondo ndeko despe losako na bandeko balandi ya radio lisolo pe losako na bandeko bazali na kati na conférence mais liboso na kwa kosala intervention na ngai na kosenga na ndeko DSV ete na kati na etumba toboyi neutralisme toboyi neutralité likambo soki ebimi moto nyonso aza na miso ya kotala yango pesaka position toboyi makambo o ngai na kopesa position te ngai na kotala est-ce que tango yo kolobi kopesa position te ndiko ba bakamati bongo na yo bachango na frigo to bongo na yo efandi nanu na jachère
na tango bonge zali ko sala. Donc yo posa une appréciation na situation ndenge zali ko leka. Tozo ngali kamba musique pe na ndeko na biso Boketu Premier. Na kanisi soki to bandi malamu po tolo be ali kama ba concert na ba musique na interdiction na yango ndenge bandaki et senge to landela yango na origine na source. Bakanga nyoka na patikati te. Mpona ni to boy musique na poto. C'est ça la véritable question. C'est to poser poto kwa ko répondre na yango. To boy musique na poto mona ki ya mboke musique ezali ko tangisa bana na biso ba anti valeur. Musique ezali comme ma culture ya débauche. Musique ezali ko exposer, ko dévaloriser la femme congolaise. En plus, il y a des anti-valeurs. Les musiciens congolais vont soutenir le mal. Parce que les anti-valeurs vont soutenir le gouvernement d'occupation. Donc, on a une sommation. Il y a une analyse, il y a une concertation, il y a une observation. Notre société va mal. Notre société est en train de mourir. En tant que moto, so mo niveau ezali koya okuti kotika moteka kaya koza yango yo ya koza yo tozana système naturel ya autodéfense. Voilà pourquoi on baki non que toko ko se défendre pour tozongi sa conscience ya peuple congolais kwa kozonga na makambo nyonso ba anti-valeur memeli biso. Et voilà pourquoi mbane koyaki et frappé et to moni ke ba o ba leli mingi ezali bande ko na biso bazali na Congo parce que bazali ba champion à anti-valeur. Koyemba ba bêtise. Qu'on dévaloriser la femme congolaise, c'est comme si la femme congolaise a salé meka rapport à l'objet de satisfaire l'homme. Donc ndanda a salé mamutu ma à la objet, ba objectiviser la femme. Alors que tu comprends que elo kwana ezali mabe makas. Voilà ici comme ba no epesa naki. Ndeko na biso Boketu Premier, oui c'est vrai azali combattant. Oui c'est vrai to zali komona abimaka zali koloba zali ko telemisa yemi ba sali banzembo kitoko. Me bandeko balobaka ete moto za koteya ozala puni 3 fois plus que bato baza koyoka. Mpo yo so zali koteya eloko el di koloba ososoli ke eloko za mabe. Lokolo ososoli ke zali mabe, tu n'as pas le droit ya kozongi sa yango. Nakaliki na avant masole bandawa toki banze mumoko ba beteli biso awa basoki zokisa ngolo zokisa ngolo na lingina nu avana ko kosala jugement ndeko Boketu Premier to bao bazali ko soutenir zokisa ngolo ba ko expliquer biso ça signifie quoi zokisa ngolo ba expliquer biso likama makama mikolo yo mama na gobe na mutu ça signifie quoi so qui ezali ba valeur positive alors to ko vulgariser yango vulgariser on azali ko regretter ko ndeko mo azali ko loba ezala Boketu ayi bêtise ezala une bêtise te ngana kozwa bana na ngai na famille na mobimba to kende kuna ata soki akozwa basi basa la pornographie na biso il n'y a pas de problème parce que azali combattant mais cet homme là doit être malade dans sa tête. Ah excusez nga dureté na ngai alimbisa nga vraiment question za très dur. Tous allez corriger la société congolaise. Tous on a besoin d'un Congo de remplacement. On a besoin d'un changement. Changement ne veut pas dire remplacement. Ce que Tshisekedi va monter au pouvoir pour répéter exactement ce que Kanambe fait, pour répéter exactement ce que Mobutu a fait. Donc le Congo n'a pas besoin de lui. Mais le Congo a besoin de Tshisekedi parce que tout comme on a constance na Tumba, tout le monde que c'est un homme azali plein de valeurs. Alors dit qu'on ne pas Kanamba pesi mbongo. Ma solo ici, c'est très facile. Alors dit qu'on ne pas Kanamba bon na bundisi ope mingi d'ailleurs batonyo so ba congolais on a ça comme c'est comme si azala bango baza ko comprendre le komo côté. On dirait balingi pe mboka ngote, ngape na bundi mingi na lembi comme ça un vice-président. Mais tant que monde que Tshisekedi a résisté, on a compris que cet homme a plein de valeurs, le Congo a besoin de lui. Et Congolais a soutenir toujours les valeurs positives. Et ça l'a nous peut vite à Kanga. Ce qui m'a comme on a dit qu'on va beaucoup de gens qui m'ont fait ça bon et pas Kanambe, mais prenez-moi tabassez-moi comme un chien. Bo beta nga bo bois qui a un soy bo qui a un mawata.
soki boyokeli nga mawa c'est-à-dire que bolingi nga te bolingi mpe Congo te biso tozali koleka na baradio tozali koteya mikolo so du matin au soir ndeko na biso na bambeba vous devez nous ndeko na biso bamwela kanga micro na yo s'il te plaît ndeko na biso bamwela ndeko na biso Bokitu oui tozali d'accord azali combattant monene mais na ndenge azali koyemba pe ba anti-valeur c'est-à-dire qu'il n'a pas compris ce qu'il raconte akzonga soki nzembo asali nzambe aleki bato ya mokili toboya makambo koyembela bato eloko bomi Congo sipa makambo wana boyembeli Mobutu Mobutu santa tu mutombeli Mobutu boyena bwe bodéfier ye elongo koyembela Mobutu ekomi koyembela bana Mobutu elongo koyembela bana Mobutu ekomi koyembela bato nyoso. Ce sont des antivaleurs. Que nous voulons changer le Congo, on continue avec les mêmes valeurs. Est-ce que vous pensez que le Congo a besoin de remplacement? Mais le Congo est fatigué des libérateurs. Oya koya naza libérateur ça le Congo côté. Oya koya naza libérateur ça le Congo côté. Oya koya naza libérateur ça le Congo côté. Pourquoi? Parce que nous avons besoin d'un changement total intrinsèque. Le changement du peuple congolais, changement de mentalité, changement de l'homme congolais. Mais bon, changement de mentalité de l'homme congolais, on ça les maçons nous allons kende koyemba zogisangolo pra. Non, je pense que dans les sikona ndio comme ça Boketu abeti libanda. Et sengeli akwa ko reconsidérer le kwana. Kolobake to boeli à 100% à bêta, je pense que ça serait un peu trop dur. Mais na ici quand on a koyembela kabatu bazokisa ngolo pra gobele je pense que ce n'est pas différent na maman pesa sima papa beta tonga. C'est la même chose. Ceux qui te condamnent qui antivaleur on n'est pas Kofi Olomide, pourquoi te tolérer en pas Boketu premier parce que ça dit combattant? Non. Antivaleur les alliés antivaleur indépendamment à muto abimisiango. Donc, Yangai, vraiment, Nangai, Diana sur le photo, Boketu premier doit se réformer. Il faut comprendre que Etumba Oyo, c'est-à-dire que Etumba remplacement, mais Etumba ba changement moral. Pas ma tête on est au cas qui Zokisangolo pra. Na kena na ba YouTube na talabaza ko bina Zokisangolo yango pra nengeni. Mais bande ko la nsoki boke botali Zokisangolo yango na Zokisangolo yango nenge bazaki ko bina yango. Mais ce sont les antivaleurs qui sont tozali ko boya. Nous avons défendre beaucoup connaître nga bando pe vitakanga. To le bango malam. C'est makambo ezana ba antivaleur même dans nos traditions. Il faut to bokango libanda. To ko lo bateke non ezana tradition bato songolo babina ka boye bato wana bakoya kina mabunga depuis des siècles, c'est-à-dire qu'il faut ba réformer bango. Il faut pas les questions ma ko recycler bango. To ko admettre yango te que parce que zaki li bunga moko e fanda ka e pana bango babina ka bosoto, babina ka boye senye to ko ko zongo na valeur. Non. De ko Boketu premier, il faut que nous voir façon na e surtout ko sala banzembo ya ko yembela ka batu, ko kumisa ka batu, ko yembela bangolo pra, ce sont des antivaleurs ezali ko koya kaka na loi. La loi c'est la loi. Soki balobi que loi to tie to boy parce que antivaleur to boy yango ezala ndompe vitakanga ezala odon pambu kidariste munene akeli ko yemba banzembo yembi bangolo pra ngamo ko na kolokena na kati na Londra wa na ko kanga ye malamu matondo na songi malo. Vous venez de pénétrer dans le monde légendaire. Attachez vos ceintures, nous allons procéder au décollage en compagnie de le meilleur journaliste de la diaspora congolaise. En live. Vous êtes branché sur la trace de Radio Solo.com. Ça y est, il est là. Mwana batoye DSV. Aïe. Placide Jésus, Topesio Maloba. Merci. Merci beaucoup, Papa DSV, par la parole. La perspective montre que Mandego Nyuso Bazar, na ligne, Bazar Kat Namiso, notamment Papa Nanga Odopambu, la sagesse de la diaspora. Maman misé Papa Mwanansomi, et puis dans ce pays, il a intervention faire un déco dans le pays, n'a pas nous précédé avant. Donc, merci. Ngai, peut-être, Papa DSV, à quoi reprocher
na président na sa position te mais chaque fois baka ngaza trop derrière majorité mais s'il faut que na pesa point de vue na ngai et exactement on sa point de vue pour ne pas être hypocrite. Moi je pense que décision oyo ba musicien bétaté ba pasteur au bazar Kinshasa ba otéaté tout se mettait d'accord biso nyos seulement ba combattant tant to ba qui au début que ba o bazali awa ba robeta to est prudenté. Pourquoi to la conséquence net il Nathalie Makoma azali awa alors ba abeta parce que alors que qu'est-ce que nous reprochons na musicien au bazali na mboka pour te pexer beta parce que bazaba leader d'opinion musala oyo papa DSV radio l'histoire salaka ba odo pa masalaka eux aussi ils pouvaient faire parce que ba ko influencer masse na banzemo na bango na succès na bango ba dénoncer les mal aux na mboka na biso injustice na trahison parce que le pays est occupé les étrangers bazana muto mboka na biso alors basala ki monté ya monté ko sanctionner bango mais lelo yo bato ba Nathalie Makoma bien que azara awa na Hollande da poto mais azali na capacité à motiver plus que même les ouïrs parce que Nathalie surtout concerne il y a des blancs. Alors il fallait que le message n'a biso et que si ka ba décideur. Pourquoi le ça marche awa? Parce que les décideurs qui soutiennent Kanambe na groupe na bazana awa. Nathalie peut faire ça. Na Hollande a tiré marche mon côté na Bengsa et plus de fona balaye. Mais la conférence mais la prière pas ayate. Alors ce que tu dis quand on voilà azali muto awa. Alors il est grand temps auto changer la mesure on que même mutu awa ko betate même le ko va venir ko popolipo il parle presque souvent tous les samedis à Betaka alors tu vois que même ba ko betata pour que c'est Mickey alors beaucoup de choses à combattant je pense qu'à cause en dehors la mesure on a été nganebi au début à ngabeta concerné en lokango il fallait deux départements lokango pour le critiquer tout son émission abaki nga sa tourner moko pour na ye ezali façon na ye ya ko aider ko contribuer par les périodes du président en le fond na kata ya conseil na ndam ekende est-ce président pour na ye ezali ndengwana so ezali ba conseil moko spatio temporel ezali na temps moko limité na espace moko voilà on pouvait comprendre mais ce comme ka beta beta ba concert voilà tolingate bien que ça doit bondir la mboka je pense qu'ils en a peut-être moins passe mais pour le moment comme ça qui ndengwana se mettait d'accord ce que l'autre côté bétaté c'est bien mais maintenant comme sous conseil moko qui ndoloso odo pour malobaka tant confirmer le cas entre ba Rex ba Don en lui temps bon ça ba vidéo tout ça bozo pesa ba amir nzela tout le que non le lo pour boire sur moto la tsango surtout la simboa sur mboa na conseil wana et que profiter nan parmi biso nana sa bengie ça beaucoup tout et ça biso construire nos bêtes ça pourquoi pour qui moi je pense que sur les cadre wana mutna mutu azo luka mwani a contribuer na cadre para soutenir président et puis wana to la sous message officiel même à babisa miki awa on va na poto ko betati au départ tout que non ba pasteur oza awa ba kotea ba mise oza awa ba ko beta mais c'est pas ngai parce que dans la comment on a influencé mutu confesseur religieuse na été n'a pas ngai par rapport à confesseur religieuse na ngai dans un contre un concert au de benga musique charnelle de musique mondaine déjà on s'oppose à nango voilà ça ngai personnellement par rapport à mes convictions de pouvoir ata avant na lingana ba musique betati parce que idar nango ti mais par rapport à lutte na so aligné que moi na yi à contribuer nango il faut pas tout ça juger œuvre naïe par rapport au wana œuvre peut-être il y a des imperfections dans toute œuvre humaine il y a toujours des imperfections mais toujours on va par rapport à fois musique n'a été papa au concert de bêta est-ce qu'on est pour que à bêta moi que concert voilà comme la révolution bien qu'il m'a dit ils ont anti-valeur mais celui qui est chanson ils ont ma valeur révolutionnaire à bêta. Moi, personnellement, je peux être d'accord avec Beta. Dans ce souhaité, avec un concert, mais ça y est, ils allaient à Komoko, spatio temporel. Et ça, façon peu, il y a quoi que ça monte, pas si, bah, oyo, bah, c'est gabisso. Parce que, bah, se contacter, bon, voilà.
to beta te mais aboke tu bana biso siko il pas betité ba pas beta raté moi dit il faut tout ça on pas compter en passe mais était que beaucoup tu ko beta ba concert to limiter que non bon concert ko beta na pas na ko souligner président eza pour quand combien de concerts beta au-delà du concert wana il faut que beta répéter so ça pas na cadre wana nga d'accord mais so ça pas na cadre wana ça pas na apeta concert na ye wana za contre wana linga wa benza na contre boketu mais so ça na cadre le ba bosso et ça va bien parce que ceux qui même un concert il y a quoi des présidents to boya kango to to bien la vota bana kango alors que wana kala na préparer tout ça tout le monde comme pembeni c'est ceux qui vont dire il y a qui sont derrière ce refus là on dirait que souvent na simaka et va comme permettre le concert ba dit ko tia moi ni côté le melango alors que ça bien bien surtout te melango dès le départ moi na tellement comment kaka tango bandi on doit tellement kiango c'était bien mais ils ont dit banaka les kama na tellement comme c'est bien que ça là bien parce que soutenaka est-ce que ce qu'on pas na cadre wana tout ça là comment il y a ba ranking ce n'est pas à cela que l'on va m'habiller mais ce qui vient dire dépend tout bout que ça bien alors dans ces cas-là surtout lingi mesure mon corps parce que dans toutes les règles l'exception ne manque jamais comment ça là qui et qu'au début peut-être tout ça une erreur tu t'es inquiété tu as accordé à bêta tout temps préservant qu'après il n'y a pas de concert tout ça dans faveur pour que tu profites tout que ça va te monter à passer mais il faut qu'il y ait des gens au moins à nini yo protinda mbongo na yo par un perron il y a présentement la transparence qu'il y a une partie de la concert qu'on voit qui le kuna voilà merci à ce moment pas la bino merci nabanzi bande konakati na radio lisolo totika kamoto aloba en tout cas toyamba nanu batu siko te pamba te batu nyonso tu obazana nzela esengeli na bango bazwa maloba nde na kozwa bandeko ya telefone mais sikoyo vraiment na koyamba nanu batu te bato bazana bango na ligne bazwa maloba toleki epai papa na biso odon pambu topesi yo maloba. Merci beaucoup DSV. Merci bonsoir na bandeko nyonso na moni Skype eza ko lindawa nazomona ba misusu te nti ba batali na stupa mais ba papa ba l'équipe ba placer de Jésus ba mbota to ba dompay na papa mso ti na pelan pe na mona ba mama ba tondi ba mama nyonso ba mbote na bino ko boza ebe misi na ona te na botanga te na tika misusu na pesi mbote na bato ba l'équipe boso DSV na dina pesa intervention nga mais problème oyo eza problème moko trop sérieux na lingi na batu to utiliser na jalousie ou bien to utiliser ba émotion na biso pe na makambo mais to meka ko sorola lelo na bandeko bana ndaku ba meka mpe kolanda pourquoi na bini ngona parce que ngai so ina pesi mpoke batu ebele ba ko benga ba ko lobaté pardon asala ki bandi moko boye tanto ou boye te mais expliquer batu ngai nazalaka un peu juste desi va la témoin na mona donc ça ka juste na côté la rande côté beto bota meta mo mamoko ou bien master msusu ya libanda te mutu ono so nzamba sala na linga wa place ma bezo salama akufa na mabete wana ngai na ligina kimina obabo je pense que le problème oyo desive chi il y a des problèmes trop sérieux tantôt nazoroba kanambe akobimira kaka na makambo yo puis tokoki ko se diviser penza kaka na makambo tout le monde ngeza kwa muke mais tokomona ngo place ko koma mais tant que koma déjà awa tu vas ko avertir makambo pourquoi na bindi ngwana la lina iksa papa na biso bokecho ke na linga zo mingi eza te po basali reproche monta to na linga bokecho tuli ya mbazo kanisa te to sola ki pe déjà na bato mususu donc ba combattant déjà makambo ça c'est bon mais na bloba bo je pense que tande oyo basali makambo eza mabe tant oyo eza mabe ikangani na temps ya Canada oyebi ke mutu tanga za monter akosala ba bêtise na Canada je pense que esali bien te parce que tant moi samba oza ko matana ndako je pense que mutu moko akoza na sagesse akoninga mikita surtout za la mwasi ya mikita pour améliorer sagesse après akoki kosala mbali reproche mais nani akojouer rôle à mwasi na minute na jouer rôle à mbali tendance ya ba papa na biso ba combattant oyo bakotaki déjà liboso
je pense que nous comprend déjà que moto moko et Bobenda. Nous sommes dans la jalousie, nous sommes dans la pour, nous sommes dans la contre. Mais tout le pays n'a pas donc dans la presse interrogation, je pense que la pour nous sommes sur les photos yéba. Est-ce que conseil aux concert ils allaient y a révolution ou pas? Mais nous on a idée biso, hein, comme ça au solo là, en tout cas Kotawa, avant d'avoir n'importe quoi, vraiment de quoi on a toi sur Nathan. Si peut Tolanda on peut aller sur pété. Nali na lipet liboso na yali samedi 28 avril 2012. Soirée de solidarité pour le peuple congolais. Producteur nango na ebitu aza combattant ba combattant. Bino mo boyeba. Natangi kombo na ete na ke mamo bo ketu premier la révolution. PAF Diero, centre d'activité gorge faveur des loups. Mais na kati na yango balobi rumba congolaise. Zouk Love, salsa, afro-kiben. Nani batamayi ba mega ozo. Façon ba sayi reflect. Je pense que tantôt que l'Obama, zali façon mwa mabe. Ndekon so boketu c'est un grand combattant. Yeso ba obeta nzemba révolution. Rumba congolaise ezala nzemba révolution parce que yim tabeta ba rumba pour te dire ça ma folklore. Zouk Love, papa boketu so beta Zouk Love. Salsa, est-ce que boka déjà nzemba moka beka salsa? Afro-Kiben, est-ce que vous avez un Afro-Kiben? Point d'interrogation, bino mutu boye bande basaili li fait menga na tangi. Parce que nazwaki message yo banda kala avec comme la discussion à partir ya Facebook. Na keina basikogo. Interdiction musique ezali ponani. Interdiction musique ezali tata na ba collabo ba musicien o ba Afrique. Faut to za la franc. To me ka faire comprendre parce que ceux qui to bani ko ba tina te ba pekisa ki musique. Ndi to kwa kokoma makambo to bani ko parler la langue des sourds après te comme un problème. Ba pekisa ki musique kaka pona ba musicien collabo oyo bazali na king bazo fekate batu mususu bazo na ba corruption awa na poto yango wana. Mais bato yo bazana ba dona bango na poto mutu moko te a interdisaki bango to bengi ba musiciens locaux ou musiciens local. Ba pekisaki bango ba musique te. Alors, sikoyo pourquoi on appelle ça un professionnel? Parce que ça qui vous y a mon nez va domper va qu'ils ont payé ça quand même va banana biso mi va zu va zeni va comme bota mi va comme bota même musicien pour ça va mitanda boina bo et ero ni mane biso mon papa tozonga na kosomba ta moi tenga lopango ko musicien comme ko sakana moi na poto pe pour na koyer ba conscience monsieur zonga na place poto bondela boka. Mais na yesi quoi pour expliquer bino pourquoi interdiction ya Nathalie Makoma. Basalaki journée balobi a représenté par la femme congolaise. Tandis que bato à Canada babaki azali dignité. Il est passé na ye zalaki penza mabe. Yango moni ba pekisaki ye. Mais to lobateke ba pekisaki Nathalie et Bokechu pourquoi lingi abeta. Te to éclairci na bato ba pourquoi. Si les zalaki balobi ke akoki ko représenter bango. Donc soki bango balongola ki ye des conseils ko beta. Mais dans un conseil mon locaux ils avaient un impact peut-être terre ni comme si ça la vie dans la photo. Voilà ningi selon nga ningi na ebedi makambo oyo. Mais na niveau oyo to komi ya papa Bokechu, je pense que azali na droit avec la musique na ye na photo, mais tant que combattant il fallait ailler banatango oyo normalement. Malobani les a ko circuler na mitema ya bato. Gouvernement qui a tenu mbongo comme musique sala nini ezonga. Je pense que tout le monde a un exemple na Congo. Tant président na biso to voter Tshisekedi wa Mulumba. Ba on komona que peuple comme la tendance moko ya ko fâcher, ba joa ki ba mercenaires, ba tchaki na balabala, pe ba boya ki ba troupement. Ça veut dire côté musu ba sangana 200 ba bani ba boya ki ba biloko wana couvre fait côté na mboka. Et li mayele ba Batuana oya maile mape bazwaki po bacha na mboka. Mais na biso pe ba combattant normalement, ce qui moi époque moko boye, malobi comment se multiplier que balingi ba jeune sa musique ina poto. Et mbongo yini na diaspora. C'est à nous maintenant ya kozwa sagesse moko ya koyeba ke ate vraiment ne kokai ko salama. To le qui s'appelle nanu moi mikolo, to deuxième d'esprit na biso
parce que tu éviter mbwa za nani nana zo swa nani nana za corrompu ou nana za corrompu ba Roger Lumbala to mona ba bango de lo oyo face ni donc na biso pe il faut que tu ba ko siéger au lieu que to bin sara pe ba liflet boy et ça li sous guerre affrontement ce que vous allez mener sous division donc il ngana ko couper pour la lina pe sa conseil na bateau yo baza na Belgique na France bateau baza na ngambo wana po biso to à côté mususu bateau place conseil robetama bango bali ba chef à territoire na bango bomeka ko vanda na bandeko ba pelekisi bokecho abeta te mais totala na temps oyo ba rimer des otambola est-ce que ceux qui a sali concert wana oui c'est vrai est-ce que a profiter na na nini et ko déstabiliser biso na nini ou écouper sa confusion na nini ou ceux qui a sali concert wana ti et ko sala nini au lieu que ba challenge yango nde to ba na ndenge comité conseil ko beta et ko beta ti biso to kotelemela ngo to kotelemela ngo te nana ko sa concert nana ko sa concert te c'est pas le temps ya robomana pour na liflet ane mais nana ko conclure ne lokoyo na pesa ka idée na ba bo comme papa boketu azali musicien professionnel ndeko na biso koti na nzela ya singa meka kokanga micro soki makelele papa na biso mayamba ko tia mwa libanda kanga micro na s'il te plaît comme na conclure na BDSP comme papa na biso boketu ali musicien local c'est un musicien professionnel alors le roi amateur je pense que na linga qui na lobaboy comme azali combattant pour na ko sala concert pour que ça papa Tshisekedi mbongo ingai ko zala mi akutani na ba producteur ba combattant tozana biso comprendre to ko zopa makoki o ekoki ko monana to tiba makoki na biso Angers na concert wana to ki salle to salle pe appel na ba tutu ba supportaka Congo o ba za soutenir papa Tshisekedi ba koti tant ba kokota mbongo wuti na biso ba combattant to koyeba kolongola mbongo na biso to chaki pour na production to bénéficier de l'autre so na chaki par exemple na pese exemple kaka 3000 euros na kolongola 3000 euros nanga papa place ta chaki 3000 euros na longo papa décider pas longo 3000 euros na e o etikali soki ya moni ke mutokine bimaki moaji to pesi o etika to tingi yango papa Tshisekedi yango ba bingi concert pour na ko soutenir papa Etienne Tshisekedi mais ma question est celle-ci est-ce que réellement producteur ou autres produits a kolinga perdre mbongo na ye recette nyonso wana ekokota ntimba yango na kini wana ekomi susu question mosusu yango moni débat bongo ntango bamba kovanda il faut basoulever débat bazwa baréponse na yango nde yango ekobima alors mpo na ngai namonaki il fallait biso moko tosoutenir to produit papa Boketu comme ça tongo oza na contrôle ya nyonso soki mpenga kozwa mbongo na kati mpo na motokini mpenga topesa biso mpe toretire ya biso oyo papa Tshisekedi totingi na kini mpo na soutenir komba mais le fait que les bininga la sabino ceux qui te sali ngelete division ma casse zo bota ma combattant place oyo pe lit c'est ko za affaibli na niveau moko ya mokete na sukisha na kosenga bande ko tubo kokota bo apaiser mitema to solo na biso nyonso pe noto fingana ou bien to za la agiter s'il vous plaît débat auto vendre combat mikolo to ke non combat mikolo muninga lobi makamso comprendre te tuna bozongi tito conclure comme ça bango temps bazoyoka bakokende kovanda na idée na biso bamenga za solution et notre to pesa sous monte le colamo merci papa DCV na zonti malo eboto tokei epa mama na biso Marthe Bwana mama Marthe Bwana topesio maloba. Bonsoir à tout le monde, en tout cas nayoki nyosle papa balobi ils ont un peu passé quoi, ils ont un peu passé dans le sens que non, yé moko boketu azala mutu liboso il fallait yeba que non eloko nazo sala est-ce que batu bakolinga bakongolais baozala capable ya kolindima likambo oyo ndenge ezoleka parce que na minute oyo na makambo ndenge papa odo auti koloba que non oyo elekaki ya makoma on se comprend bien que non makoma azala dignité à représenter la femme congolaise. Bon, siko yé na eloko azosala na mukende na landile papa oda tangi lift wana siko ezali que non ba musique yo ba robeta kuna pourquoi pas afanda nanu a raisonner que non peut-être après ça mois 2 mois 3 mois encore
a organisé bato bafanda surtout bango bato ya Belgique bafanda basolola batala likambo yango eza nini producteur wana oyo azoproduire aza nani et puis aza mutu à côté nini ozomona siko place bamakambo yango ezocontinue kaka kozala baproblème parce que aussi na tant que toyebi na producteur ana te soki aza na ye combattant te est ce que akolinga koperde mbongo na ye nde papa oyo alobi akolinga te mutu jamais asala likambo ya ofele toyokaki yango lobi epa na Roger Dumbala mutu nyonso asala likambo mpo aprofite ozomona donc ndenge bazosala yango wana eza na profit oyo ya bango mais mpona monopolize mpe ya maloba mingi te na respectaka Boketu na makambo na ye nyonso asalaka eza likambo moko donc il faut raisonner plus quoi think twice po ndenge eza boye okozwa na baproblème ebele na bato parce que congolais nyonso na minute oyo bazoloba ke non musique te donc ezala loko eza international donc musique te mais ye mutu aza mutu kutu azala na liboso aza mutu akoloba ke non te na minute bon tosalaka organisation moko ke non totia mbongo po ekende po na imperium ozomona au lieu de musique akoki mpe koorganize kaka soirée ke non soirée moko sans musique po déjà soki basi basali déjà bapublicité cela veut dire basi basali barente déjà baplace banini place wana bakoki kochange yango mpe kaka ke non mutu nyonso oyo akoya atie mpe kaka $10 wana na $10 wana basangisi yango kaka batinda yango ndenge ezalaki na programme na bango soki ezalaki na programme na bango mais soki ezalaki na programme na bango te mama mpe ozomona po eza mpe nécessaire te il faut abeta musique eya mpe nécessaire te eya nécessaire mpenza te akoki mpe kaka kosala kaka ke non ne biloko nyonso esalemaki bakoki kosala kaka ke non bakutanisi bato na sali wana lokola babali deja biloko kozala eloko akomele ozanga te bato nyonso baye me bosali kaka soin disons ke retrouvaille moko boye ya bacombattant comme ça batia mbongo ekende ozomona et puis nalanda ye ebandeli ne papa DSP olobaki ke non bato bakomi koluka place nini bakongola bambongo banini mais congolais eza mpe apasi parce que tookende mpe ana mopepe toyokaki yango déjà ye moko président alobaki ke non site déjà basali mais mutu soki abimeli ngai ke non naosala naokongola mbongo mpo batia yango epa na président nga nopesa $1 na nga te naopesa yango te parce que déjà na nga moko nayokaki yango na matoi na nga ke non site ezali soki bato mosusu eza difficile mpo oyeba kozwa yango na internet luka mutu oyo aza ayebi mwa moke likambo ya ordinateur tuna ye alakisa yo ndenge nini ya kokende oleke bokende bobanda kosala ke non mutu mosusu akongoli mbongo mutu wana akongoli mbongo tala mbongo eza ndoki mbongo mutu eyekabola mokili eya mutu wana akongola 4-5 ndako bato mosusu na motema bien omona tie na ye peut-être $500 peut-être $200 peut-être $300 ye moko amitaliki ampiaka aosala nini autilize na $100 kaka na kati alors po tokóma na bapoint wana te okende na internet luka yango tia mbongo na yo direct place kokende olieke bosala bacotisation mosusu ke non mutu boye alekaki na bakaye toa na matanga oyo toa nango basi bapesi biso déjà place nini ya kotiela mbongo ozomona eza matanga te ke oyo ya mutu apusu moko boye ke non baokongola ndako par ndako non oyo eza matanga ya mutu ya monene donc eza matanga ya kongo donc baorganize yango mpe bien ke site ezali okei mwa 20 na oyo otie après une semaine soko ozwi su mwa sa moko ya extra otie na fin du mois ozwi mwa sa mosusu ya extra otie parce que eza nango na fin te ozomona tike azwa bokonzi wana na maboko ndenge tozolia mais mpona papa Boketu en tout cas papa DSP okoa naza na numero ndenge mona omekana nikobenga avant ke na monopolize baloba na ngai quoi merci poto merci papa na biso mama na biso Marte bwana toleki na lombango epai papa na biso okito bomanga na elengi ozala maloba. Oui, merci de ce nom de Maloba. Bonsoir, Nabato. Nous sommes à la conférence. Nabato Balanda Biso, na minute Siko. Oui, DSE, na c'est pas le mingi, Nabandegonio sur l'intervention dans l'auto sala, surtout au maman Martha Utukoloba. C'est bien Boketu, Batubazolinga Boketu Beta. Mais il faut pas le caper, Bayeba, Moutuni, nous Azolinga pour dire rien. Et puis les sous-sous DSE, mais au salanga pas si, Pemawa.
biso ba congolais soki ko makama mbongo to lukara makama moko boye po to batama na sima to mekana ko réfléchir moi muke DSV Boketu alingi abeta concert est-ce que vraiment pour la kaka ko aider papa Etienne Tshisekedi to a besoin concert betama il faut qu'un concert betama donc eloko ko motiver peuple congolais pour babimisa mbongo batia ndenge esengelaki donc il faut qu'un concert. Donc conscience na biso mitu na biso do nde to vandi boye to koki ko vanda teke to oyebi ko za même ata na 10 ata 100 yo moko kei otie otindi non il faut kaka to luka concert beta deswe na moni po na ngai na obenga ngo eza ko jouer on joue avec les faits. Omoni tito okoma na niveau moko boye omona ke même bande ko na biso ba combattant ndeka to mona ba Roger Lumbala ba makamba sali omona na bande ko na biso mususu ba combattant ba komi ko bundisa biso ça linga pasi ko ka papa moko alobi a remema na bana na ye mais comme ça à Lukata a telema na porte na concert ya Boketu po e ko betisa concert e Lukaka déjà ko bimisa mbongo siko bolinga bo betisa Boketu wapi na salle nini Zénith soki Zénith il faut qu'on yeba pe Zénith pour na obetisa ngo combien il faut pesa il faut ko futa mbongo eza pa mbongo il faut ko bima donc to bimisa mbongo pour na ko luka isu mbongo donc tout ça la kaka donc nazo comprendre te to mekana to réfléchir est-ce que pour kaka to bimisa mbongo to tia ndenge papa Etienne Tshisekedi sengaki il faut kaka concert beta donc point d'interrogation. Et là, il bosse photo tuna. Je pense que Congolais n'a évité. Et belé le rôle à Bakangi va concert au mité malabango ezabienté. Mité malabango ezabienté. Tito au comme à niveau mon frère Nabino moko combattant. A commis ko bundisa bino. Pour la histoire moko boya concert. Peli sous selon c'est salinga passe ezanine. Papa moko akotaki azolo ba ke bon voilà le rôle ba wera banani mais combat o eza Congo. Ezali polémique ya wera na Boketu te. Boketu même ata ye moko soka zozwela ngo bongo non je suis désolé eza bongo te. Eza makamba mboka. Boketu ndaza wana aza déjà un grand monsieur aza papa aza mukolo. Azalaki conscient que eza bongo na makamba Congo. Soki nan to freiner nan makamba musique wana to freiner ngo nanu to tika ngo ezala nanu bongo pour le moment. Pe lisusu to se souvenir to pekisa ki ba concert pourquoi na yo ki ba bande comme lisusu ba lobby mais bozo bosana to pekisa ba concert tout simplement parce que ezalaki kaka po ba musicien ba yembela ki ba kanambete ezalaki parce que au jour d'aujourd'hui mboka na biso Congo ebengami capitale de la viol donc eza capitale c'est l'un des pays là où c'est-à-dire que les basi baza de plus en plus même trop même violé. Et puis, image à musique na biso, ba musicien na biso. Et ceux qui pété aux musiciens minene ya muke. To bossa na te to utaki ko mona ka moi garçon ba bengi na kombo chez la Poutou. Un musicien ayemba ki soki pas kofi soki wapi, ba la gisaki vidéo na moko ndenga zo binisa, basi toute nuit en pleine scène. Si ko chez la Poutou à niveau mona ba wera son. Ezo qui peut qui mukiete ko so musicien no so oya na ba style wana o ezo la kisa ezo bebisa image de la femme ba maman o ba violer bango par respect yango to boya ki ba beta et c'est pareil pour cette fille comme on a ce qui nani Nathalie Makomba to boya qui est pourquoi to boya qui a représenté l'image de la femme pour la nine ezali tout simplement parce que Yemoko déjà a se comportaka bien te ko elate linaye ba scène ye ezali banda string na ye zo monana to boyaki ngo pona pe makambu wana ezali kaka te po bazo yembela nani Boketu akanga mutema to yebi oui azana ye na kota ba kolabote azolia te mais akanga mutema combat eza bongo pour le moment to lingi musique te pour musique wana soko le bezonga ebetama ekomema nango kaka babuzoba moko bondimela ngai buzobe kozonga kaka donc pour ngai je pense que tozaka on a besoin to betisa musique te pour na robimisa mbongo
tobimisa mbongo soki toza conscient po totelemaki ebele tomonaki ebele mpe bagangi mpe question mosusu il faut kotuna eza ke bacombattant ebele oyo balekaka basala mpe bavideo na ebele toza awa estce nani yango deja esi apesi mbongo na ye. Deuxième question kote wana mpe na tie su point d'interrogation nani yango deja esi atie mbongo na ye esi atie esi atindi toza kaka na besoin ke Boketu abetisa concert te. Et bon, on Boketu abetisi concert à Salipiaka. Bon, on sous raison nini. Donc, totika makambwana, totika kobata manasima makambe belé, toza na besoin na ngote, même toza na 10 euros, même ata, mais totiana nous poto kende liboso. Donc, je pense que ezana nous bongo. Et boto DSV na tiki maloba, merci. Et boto papa na biso okito. Toleki epa ya mama na biso Tina Ndaya. Topesi maloba nde tozongi na mwana Ntsomi. Merci, tozalika kokena bandeko nyonso bakozwa maloba ndenge bakotelaki. Merci. Allô, bonsoir papa DSV. Boto mama na ngai Tina. Bandeko nyonso bazali na conférence. L'intervention na ngai qui nasala ma petite réflexion par rapport à likambo ya concert ya Boketu. Mais alors, tout à l'heure, je me suis dit que depuis juillet, si tu connais en avril, Boketu a bénéficié au moins, si je ne me trompe pas, 3 albums. Hein? Album en juillet, et puis je crois, ce qui 2 albums et un single, hein? Je crois. Album à Liboso, album single na Katikati, ou à Autonomie Sikoya. Mais à récolter une bonne note suffisamment, on ne conquit que à ça la carte à fond. Et puis, dans mon concert, je crois que Banda depuis juillet est le premier album. Maintenant, parce qu'on va faire un concert pour aider Papa Tshisekedi. Mais album, on a vu comme ça récemment, en février. Bon, on a un peu d'aider pour aider Papa Tshisekedi. Et que maintenant, concert. Est-ce que c'est le moment de couper sa concert? Il est un combattant. Il est mieux placé pour m'accueillir Bayango que ce n'est pas le moment. En tout cas, 3 quarts, il y a Batoubaza d'accord, on a idée honnêteté. La Facebook et tout ça, vraiment, Batoubaza, vraiment la positivité par rapport à couper sa concert dans le moment où Batoubaza a besoin de se concentrer dans le combat et non, il recoute à la retraite de leur concert. Côté la place de la distraction. Concert, on a et au fond de la nzela, na oyo bakabila bazo planifier pour ça là. Kokoti sa concert, ça va et kokoti sa désordre moko pour sa karaté. Ceux qui papa Boketu azoyo en tout cas, baluka vraiment ko revoir l'idée na bangwana. Ba annuler concert wana. Ba trouver une façon de contribuer à coéter. On les a monté à concert. Merci le fait d'être venu assister à l'intervention. Merci na mama na biso mama Tina. Tous les canaux topesa ndeko na biso au Skype neza kotia makelele peut-être ezambala liboso akota ndeko na biso Simplice topesi yo maloba pamba te oza ko déranger mingi zwa maloba comme ça otika biso. Merci. Allô papa DSV, allô batunu sobala na nayebi kutute que on a utiliser téléphone peut-être avant donc ezo salaboé. Alors on a pesi mbote na ba participants surtout na intervention kitoko basali. Plus particulièrement, il y a un décor à Londres et tout. Il y a un décor donc. Je suis vraiment touché dans l'intervention de surtout et particulièrement à Maman Ocho Banasuka. La contribution dans la papa DSV na l'isolo lelo le corps pour le bloc participer vraiment aux autres ça va biso maloba. Na linga kina na toujours sali comme na historique. Poto yeba omoni mingi so to obunga lelo na masolo et a mingi to éviter pourquoi to komaki na interdiction à ba concert. Alors to raison ça on a les solo to yeba que
interdisaki ba concert et bandaki na France te et bandaki na Belgique te bandaki na Londres. Alors démarche à Londres parce que leur tila balobaki ke ba sala ba kata ba concert. Allo oui na lo bakaka. Démarche wana lorsque balobaki ba kata ba concert ezalaki destiné seulement pas inga nazo telema yango et qui destiné seulement na bandeko oyo bazo uta Kinshasa bato oyo bazali kosala na pouvoir oyo bazali ko utiliser aura baza nango na population te pour que bakoka ko véhiculer message au biso to akina ngo besoin. Alors ba musicien là bango nde bazwaka embargo et concernant qui kaka ba musicien te et il y a qui concerne et les pasteurs également. Les pasteurs au Baoutaki Kinshasa, au Bandeko Outa RDC, qui peut frapper la même embargo. Cela n'a pas empêché na pasteur au Bazaki Nakati à Londres, va continuer comme ça la moussala na bango et à prêcher dimanche na culte, dans la lieu de culte na bango. Cela n'a pas empêché, il y a comme on a que bateau bandaki ko beta ba musique na bango na Londres précisément bako akobeta ba musique na bango ndenge basala. Alors pour votre information peut-être so bandeko ba yebite awa na Londres awa ba pasteur d'église et salaka normalement aussi longtemps que ba beng sa batu na Kinshasa te. Ba concert ya ba frère na biso oyo ba betaka ba musique, je pense que frère Odon a contredire ngate. Ils sont musiciens chrétiens, ils sont musiciens autres, profane. Au bazali na bango awa na kati à Londres, babetaka na bango soki na club et tout ça ba congolais awa na Londres, okukuta bango bazo beta bani na bango sans être inquiété par ba combattants. Alors, pour la cause de Salikambu, eux ont ça la biso débat autre, eux ça lelo. Bande comme trop souvent lorsque tu évolues dans le débat, tu as sacrifié essentiel na ba accessoire. En fait, notre combat, il y a un peu la concert. Il faut pas te bosser naka. En fait, tu utilises qui ba concert pour nato kako bimisa message. Mais notre objectif premier, c'est pas ma concert. Concert, qu'est-ce que ça a à voir? Musique, qu'est-ce que ça a à voir dans la libération à Congo? Tout le monde qui utilise le quoi congolais, a mis PC qui trouve la musique, tout le qui te frappé fort la musique, peut peut-être action de Klawana, il y a un de ça qui est attiré qui attention à Batunyo surtout, et puis canaliser attention à Batunyo. Mais en fait, biso toza nanzela wanate. Pour la kozonga ndenge bandeko baloba, pour na ko monopoliser pe parole te lobby que papa DSV batu bazé belé. Tout boss un objectif, tout boss un essentialité, tout l'un accessoire, il y a pas mate. Essentiel, il y a combien d'années libération du Congo. Tous les moyens sont bons pourvu que tout atteindre objectif dans Bissau, il y a libération, il y a Congo. Interdire concert pour les musiciens outil Afrique, interdire concert pour les prêcher les pasteurs ou Afrique ou Yokate. Mais peki si pasteur na potote bako à côté peki si musicien à potote bako côté bako pardon bako ko yemba obete bako ko sala concert. Et puis pour la cause kende la makambu ya participation à Imperium, bon ça c'était notre débat, donc faut savoir faire la part des choses na boyi na point de vue na que naza tout à fait d'accord, concert ya bato a poto et beta manango parce que Bastio bato banda makamba ba concert ango d'interdiction. Londres concert samedi soko bimi OK ko sa makablo na Londres au Congo na ba concert rezo betama combattant mokaka opexango azate. Donc tout bon ça la part des choses. Donc pour na siko koloba kito utiliser concert wana comme prétexte ya ko Imperium, là peut-être on est d'accord qu'on peut mettre peut-être un avis contraire parce que l'avis tout ça va prétexte papa DSV, tout ça va prétexte papa DSV, tout le calicamo le cas président lobby que non pour le cam Imperium tout ok je fais ça pour na likamwana. Moi j'aurais aimé son de quoi beaucoup de choses ça concerne à celle concerne ok peut-être mais ils ont la raison
majeur yango wana linga zongusa non nga pena naza tout à fait nini wana te mais na ko ça peut avis na ngai contraire na batu babi concert effectivement ezali moyen pour ça fundraising nde baloba en anglais ya kobimisa mbongo tokomona exemple en Angleterre lorsque Angleterre elingaki kopesa esunga Éthiopie lorsque basala sécheresse kama banzala Sir Bob Geldof azalaka awawa na moko ya Angleterre azala mbongo ne akokoka tape mbongo na ye atindi yango kuna na Angleterre atindi yango na Éthiopie na mwa contribution azala ngo pour ke ba kobunda na mwa nzala o bazaki wana mamona ki moyen o ya munene ya ko sensibiliser encore likam na cause ya Éthiopie asalaki concert ya munene na mboka oyo mbongo bato tellement mobilisation ezaki makasi mbongo ebimaki na contribution et puis information etambolaki awa na Angleterre que non bato abi tozoboka biloko na po ndeko tozali koyoka yo na banzi ndeko na biso tozongi epai ya papa na biso mwana Ntsomi topesi maloba. Merci ndeko na ndeko opesi maloba na pesi pe bandeko nyonso mbote bao nyonso baza na conférence na bao baolanda biso ngai na likambo oyo en tout cas esalingaka bolimisa nga esalinga vraiment mawa mingi dans quel sens ezali na sens que nazomona ke ekomi lokola ke bokeki oyo azobundisa bacombattant. C'est comme ça que je peux dire les choses. Ils ont des bons. Même dans arrogance à Saraki, dans ma cambo à Saraki pour la appuyer concert à Makoma, on le sentait déjà venir. On sentait déjà que avant la préparation à Bango, à Makambo, parce qu'on a ça. Ils ont une bonne façon de travailler na Baninga. Il ne faut pas qu'on a vu un dette au sein de Makambo, quand ça que yosa yanke. Au rôle que la bâtiment surtout na mayele au salaboyo po ngaso na landi nde bande kwa lo balikamwa concert c'est vrai et bandaki interdiction bandana à Londres c'est vrai mais tant balobaka boyi balobi musique eza koto makambo koto ya de prévention de mœurs c'était tout bandaka na likamwa moko amuke que eza ko distraire biso musique eza ko distraire biso. Effectivement, et comme dans la communauté, ceux qui sont congolais, par rapport à la musique. Effectivement, et nous, et là, il s'agit de mingi, pour, au moment où tata mibimba, mandefo, bima, zana, banda, nandaku, mais ce bakuta na coin, ba discussion, bazo sala, entre Wela na JB, entre Boketu na nani, donc, et zalaki ndengwana. Il y a un distraire biso. Il y a un petit moment où ça a vu que heureux le peuple qui danse et qui chante. Est-ce que effectivement le peuple tant que bazako yembelaye bazaki pende heureux. Bato bandeko babimisaki mokano wana na Londres que musique eza ko distraire biso, ils avaient pleinement raison. Et puis na lo baka toujours ngabi si y a un acquis na combat oya ba combattant bazako mener premier acquis donc première victoire to remporter et la musique. Naza contre musique, c'est la musique mingi. Mais je pense que quelque part, dans la vie, il faut savoir faire la part des choses. Tant que vous avez entreprendre l'abnégation, il faut les arrêter. Il sacrifice. Congolais, il y a sacrifice. C'est vrai que la musique mingi. Effectivement, le quoi la mingi, tout kangande yango. Ndenge ezalaka ata soki ozosala neti carême olobi bakutuna elo nini olingaka mingi kaka yango wana nde bakopekisa yo omoni sikoyo ke parce que toza distrait na bamusike yango toza kobundela yango yango tokoma kosala baémission entière likolo ya musike kala te awa mwa mobimba toza kopotana ya likambo makoma ya musike lelo toza kozonga kaka na musike donc or moto wana ye mpenza ye moko lokola aza déjà musicien en plus soi-disant combattant yende alingaka bando kopesa exemple alobi botala kutunga naza musicien confirmé mais étant que combattant natie musique de côté na kobeta su musique te pour parce que toza na likambo musique bapekisaki yango mpona nini te musique bapekisaki parce que eza kodistraire bapeuple congolais ezalaki na matanga soki bokei olie boraisonne na makambo eza koleka na mboka olie bosolola makambo comment faire mpo tobima mpe na situation
mboka pe développer na ndenge ba mboka moso développer kaka boko kende kuna bobo discuter kaka wela la ataki lamba boy jiba la ataki boy donc eza ko distraire biso moi je pense que mutu azaki ezaki inspiration moko ya bien abimisa likambo wana po bayebi ke bakongole baza kuna et puis ozokomona ke likambo ezosala même gouvernement pasi ndenge ke topekisa musique kotono bayebi yango très bien mais comment ndenge sikoyo bolingo bobebisa yango kaka mpona bongo donc ndenge bande mutu bauti koloba soki tosali angele te eloko kopanza kutu komba oyo eza kaka musique oyo mais pourquoi eko kopanza nous sommes pas assez malheureux comme ça pour avoir toujours la tête dans la fête tobinaka kaka vraiment tolembi nanu te toza nanu na mpasi na motema te toyeba ke tomettre nanu makambo nanu de côté tokontina kaka kobina yaki danser dans la vie. Est-ce que vraiment il faut que les Congolais soient définis par la musique? Pourquoi les Congolais soient définis par la musique? Que ce qu'on dit Congolais au monde musique? Pourquoi ça doit faire un problème? Pourquoi vous se donner discipline pour un temps parce que nous sommes attaqués, parce que nous avons un problème au pays, tout le monde a une futilité à côté, tout le monde a les camouflages. Ba musicien tout le monde Youssou Ndour est-ce qu'il faut pas le regarder avec la musique? C'est à côté de la politique. Il a sensibilisé les gens. Pourquoi on a vu que les musiciens sont en train. Est-ce que c'est à nous de leur dire ça? Est-ce que ça des problème distraction et là on va bénir distraction? Ce que je sais, il y a sérieux, ce que j'ai distrait pour atteindre le but, non, il est bien ôté. Ce que tu bandis les sous Kobinawa, les ni sous Tozala sous la Makadi, il y a pour réfléchir sur Makambo, ce serait de réfléchir pour un beau. Qui vous dit que musique est arrivée à Congo? Tout ce qu'on va chanter dans Bani, pour la cause. Quel est ce musicien congolais ou à qui que ça à salir concert fait à mobiliser Batou pour la cause à Congo? Non. Bon, les lois de la biso que nous ça la boye pour mobiliser la force pour la impérium pour la bonne pour la bonne. Et ça, les Cambo parce que des années les Cambo, tous à la sincère dans ce que nous voulons. Vraiment tous à la sincère. Ce qui vraiment tous à la sincère, c'est pas difficile. Il y a toute la musique de côté parce que ils ont vous distraire biso. Réfléchissons à autre chose. Quand on perd le temps, au lieu de développer la stratégie, on parle de la musique. Bon, merci. Merci, Papa Nabiso Mwanantomi. Toleki na lombango epa général Ba Mwela, topesio maloba. Merci mingi Papa Desvena opesanga maloba. Na pesi mbote mingi na bandeko nyonso toza na bango na conférence pe na bandeko banso oyo baza kolanda biso na poko ya lelo nakanisa nalandi na bokebi nyonso bandeko oyo bautaki koloba na liboso ezali mpenza sujet moko très complexe moselelu mpona kotraite yango po eza ekoki komema makambo ebele na pokwa oyo nakanisa ntango nakoloba nalobaka lokasi na tema na monoko te ndeko na biso boketio esika azali nakanisa mpe azali koyoka biso ntango mosusu akokanisa tolingi tofuta ye na monnaie de singe mpona etumba oyo ye mpe aza kobunda oyo mpe toza kobunda kati na diaspora ntango mosusu akoki koloba mpe ete biso tozali baingra mpona mayemaso toza koloba na pokwa na lelo nakanisa balobaka na lopoto na lofalansa soki olingi koloba otambusa lolemo na yo mbala sambo moni lelo oyo bandeko mosusu baye kolobawa balinga te na kozwa bana na ke miziki na sali boye nakolinga na réfléchir mwa ndeko na verset moko elobi na Luc 4 verset 18 elobi ni par la force ni par la puissance mais par l'esprit de Dieu. Toya vraiment calme pour traiter situation ndeko odon alobaki boye est-ce que bokechu
ayebi producteur wana oyo akolinga kobetisa musique nga nalobi te ou bien oui ou bien nayebi te soki azali moto oyo azali envoyé ya diable bomoni te bandeko ndenge ndeko Bokechu akoma agité po eza makambo etali misolo eske bandeko bakokoma agité mpona makambo etali misolo eske bakozala ferme soki bapresentaki bango chèque oyo bapesi ye moko akoma montant wana eza neti mwa motuna ntango baboyaki miziki po ebandaki kotia biso nano na mwa distraction na bolali po tolala pongi tobandaki kokipe bita liboso ezalaki wana ya mibale eyaki kokoma eloko lokola ya banti-valeur soki tolandi ndeko na nga moko ya mwasi auti koloba awa Bokechu abimisi banda abandi abimisi soki balbum soki misato mais balbum mosusu oyo abimisi yango kati na komba oyo eza na titre oyo babengi Nzambe aleki bato na mokili na nzembo aza koyemba Trésor Lwalo soki olandi yango ngolo soki azoka soki asala boye soki akoyoka biso na poko ya lelo akoya mpe alimbolola biso ngolo yango eza nini bon soki mpona kobeta concert mpona kopesa bacontribution mpona imperium ndenge ndeko auti koloba alobi liboso na ngai mpo bandeko balobi nyonso oyo ngai esengeleki naloba na koloba nakomi komona tokomi na maseki mpona kozwa mbongo oyo etali imperium ekomi lokola bayanke mibale odon na bagénéral bamwela tokamati lokola ezalaki na kisasa moto akufi tozwi mwa linzanza na biso totie ble toke na kwea mama mpo toteli tobandi kopakola bato ble ebende kolelama na bandal mbongo oyo biso tozwi ekomi na bandal te tose retrouve na kota mangembo toke komela masanga na mbongo wana po bato bakongolaki mbongo biso toke bamarshe awa ntango malili eza makasi awa tomonaki mpe bandeko Bokechu na bakati ya bakwiki oyo ya Bruxelles bakotambola na sachet tokamataki mpe mwa misolo toti na kati ya basashe wana eske bapesaka biso compte balobake mbongo oyo tolokotaki to basala babandi balobake totindaki yango na esika boye ekomaki na esika boye mais pourquoi maintenant on veut utiliser maloba ya président élu démocratiquement mpona fonds ya commerce soki lelo toautorize nga na boyi te naza kolanda ndenge bandeko balobi soki tolobi musique ebeta te on doit ndeko na biso Bokechu soki ayebaki bakobeta musique qu'est-ce qu'il devait faire bandaki kobanda lokola ndeko moko alobi nga vraiment nakoti na ide na ye te oyo alobi ya bamambo ya Bob Geldof tomoni We Are The World esangisaka bastar minene ya mokili yokanisi bato lokola Lionel Richie ude Michael Jackson Bob Geldof kaka na ndako ne avandi asali liste papa mbala moko alobi tongo etani na kosalisa conseil We Are The World bobobo non il avait consulté ces gens leur d'un commun accord c'est à ce moment alansaki ide ye azaki na proposition bandeko na biso Bokechu bango bamibimisi mingi lokola balider ya komba soki ayebaki donc eza lokola dictature balinga te oza na kati ya impere biloko bayeli biso sikoyo balingi bamema biso su na place wana soki ayebaki boye elingaki kokende liboso na consensus ya koyokana koyeba liboso or Bokechu soki baza mayele mpenza bakotala liboso réaction ya bato na Facebook esika oyo ndeko odopamba otoka nini batie papier wana atala na se réaction ya bato soki baza 30 akomeka kokonte bato boni bakotelinga mpe bato boni baboyi c'est à ce moment akozwa décision oyo aye na bomoto mais soki eye lokola siko bandeko balobi mosusu totika na makambo na miziki tovanda tosolola tosala consensus toyokana lokola ndeko ya Londres alobi bamusicien oyo ya biso moko awa na foto bakoki kobanda kobetaka banini bon mpo nayebi mpe na culture ya biso toza babantu tomonaka ezala esika matanga ezali tomona bakuyembe babeta miziki tomonaka mpe bangwashi mpe okoyoka bakobeta mpe balindanda tokoyoka mpe miziki ebeta mpe siko ya matanga wana eza culture na biso babantu kasi mpe tomonaka lisusu na matanga mosusu okoyoka babi kondo alobaki soki awe babeta miziki te balela ye na sembo na malembe na nini nyonso barespectaka oyo kondo alobi bon mpona kopekisa miziki mpenza na ndenge toza na lelo nakanisa wana ezali baide eza partage mais na lelo na citation oyo toza nango
il faut tolanda voix ya majorité ndeko Boketu soki aza koyoka biso esika azali azala agité te akamata mai atia na vino ntango mpe tokoya awa mpona kointervenir na kosenga bandeko tomela masanga te tomela be mai mpo toya moto ezala malamu ndeko Boketu soki azali akoyoka biso esika azali akamata mai atia na vino alongwa na principe oyo ya Mobutu olinga te oza na impere donc lokola ye a décidé il faut abeta lokola ndeko mosusu abia kokamata na bana akende te basalaka boye te okoya okoloba na malembe oyoki baninga ndenge baza koloba nakanisa batu oyo bazali komibimisa balider na biso neti awa na combat il y a personne qui a été élu eza na moto moko to biso na diaspora tosanganaki na mboka moko toponi tolobi papa odo le dépositaire kobanda lelo komi leader na biso bamisusu baza komibimisa yango tokomona bato misusu oyo baza kosala babande video mpe babwaki yango directement na bayoutube na bafacebook bato wana baza na banostalgie lokola miziki ezalaka lisusu te bango mutu okomona kaka baza mpe bato oyo babandaki koyemba bango na banzembo ya mokili donc baye kosala sikoyo oto libanga yango omoni bakosala babiloko wana mpo baatire attention ya bato epai na bango me na fond eza ndenge wana te totika mpe makanisi lokola lelo tokodebatre eloko oyo ezali complexe ya koloba ete soki moto aye apesi ide oyo eza contraire na ye mbala moko obangi c'est un collabo donc wana tokomi badaltonien tokomi komona rouge ekomi jaune nini mpe ekopermetre ya kokotisa monguna akota kati na biso producteur lokola ndeko odan alobi soki tosangani tosali yango na consensus tokozala na baproducteur oyo baza bacombattant lokola ndeko odan alobaki bakobimisa misolo na bango bakota yango mpo aganye eloko te mais soki lelo toza na embrouillement oyo okomona banvoye ya diable bakokota be na se wana bakoya na bambongo oyo ya sante oyo ekomema division donc na mwa moke nazalaki nango nabakisa na poko na lelo eza yango wana kasi nazali jour na écoute soki nini tokolinga kobakisa mayele maloba mboka bino. Merci papa na biso ba mwela vraiment na intervention na yo bandeko baza kobenga na nzela ya telefone na koyamba nano bandeko ya telefone sikoyo te nasilisa vraiment na bandeko ya Skype pamba te ya ba telefone bozali kobenga bandeko ya Skype mingi nano balobi te malamu bandeko ya Skype baloba nde na kokotisa ya telefone mama na biso mize topesi maloba nde toleki epai ya papa Carlo. Eboto na bino nyonso na conférence bandeko na ngai eboto na balandi nyonso ka radio biso na poka lelo mpe napesi bambote ebele ya bino nyonso mpa bozali papa desfe likambo toye kolobela awa nakanisi tomekai mpe koloba mwa na émission mosusu elekaka likambo ya concert toyebi biso nyonso tu eloko miziki oyo esala na kati ya bamito ya bato oyo esala na culture na biso ya Afrique toloba kaka Congo te parce que musique ya Congo pe influença ba musique na kati ya Afrique ya mboka ebele so totali malamu eloko totelemeli ya musique sikoyo ezali kaka pona bakokumisa moto aza na mboka wana te eza makambo ebele eza mpe na bamessage nini elekaka na musique impact nini musique eza nango lelo oyo mpona culture na biso tomonaki ke tokomi na suka po génération ya bana na biso tozobota awa basimba lisusu eloko wana baza susu touche na eloko wana ya mabe ezouta na musique te po esemonani polele eloko musique ezolinga epesa biso na kati ya mboka oyo na kati ya culture na biso lisusu toza komona makambo mabe mingi ezali kolanda musique wana e bamessage na bango wana ezokita ntina bana mwana mosusu aza awa na poto awa azoyoka maloba wana aza koyemba yango azokomprendre yango même pas azoloba yango aza kokomprendre yango même pas bamakambo ezali nini topesa baexemple nakanisi oyo kokozala peut-être sujet papa desfa simba ekoki kopesa émission mobimba nalobaka yango chaque fois c'est vrai baémission eyaka basujet ebimaka bateme mosusu ekaya kobimaka na kati awa exemple oyo ya nzete ya mbila bazokata eza kokola nzete mbila nini ya mokili nini bakataka ebotaka na mboka nini nayebi te oyo ngolo oyo nauti koyoka ya papa oyo Boketu ayuti koyemba awa
ngola lelaka na mboka nini ngai kokola na ngai na mona bango na kati ya mai na yoka mongongo ya ngolo te sikoyo ngolo aza kolela oyo aza kolela ndenge nini alelaka depuis quand nayebi te. Alors soki bana biso yoka makambo ya boye baza kokota na kati ya bozoba ya ndenge wana non seulement ça ne dit rien de bon ezopesa eloko moko malonga na kati ya mito ya bana te mais bakokomisa bana mosusu neti bazoba mwana mosusu akoyemba yango ayebi ntina nango te akoluka mpe ayeba te soki effectivement eloko wana esalamaka azolanda na ndenge moko ya pamba ozomona ke eloko moko ya positif eza kopesa na mito ya bana na biso ezali te. Alors tosi tomonaki badega ya bamusike na kati ya bagénération ya mingi mpe ya biso tokoleli bato mosusu bayaki deya kobeba partir ya bamaloba musike na bana na biso su babeba lisusu mpona nini yango wana lisusu sikoyo tolobi boye papa oyo Boketu aza mpe combattant tozalaka na ye mpe awa est-ce que bosalaki nano effort bomeka kocontacte ye neti mama ote koloba awa bomeka na kosala effort bocontacte papa Boketu bomeka kosolola na ye mpo toyebi te nsima ya concert wana banani batelemi toyebi te nani aorganize yango toyebi te but na bango eza nini toyebi te. Est-ce que message ekoleka na concert wana eza kaka message mpona appuyer papa Tshisekedi ou bien bamakambo mosusu eza kuna na nsima mpona moni papa odo atangeli biso awa banani na banani bakozala kuna nazomona ke peut-être eza na bato mosusu bakoyemba na ye peut-être oyo ye moko na kati akoki koyeba te mpo tomoni ke ye te mda organize yango eza bato mosusu baorganize peut-être ye bainvite kaka koinvite ya pamba mais na ndenge na yaki combattant déjà ye moko akoki déjà koloba oui tala likambo na nge ezali boye aexplike bacombattant oyo bazalaka na ye ke non bokondamne ngai te parce likambo yango ezali boye peut-être ye na ndenge na ye amoni ke non ndenge ya koaide papa Tshisekedi mosusu mpo na ye ezali te à travers kaka concert wana akoki koaide en tout cas wana tokoki koyeba te soki tosoli na moto te soki mpe tokondamne ye mpe ya mingi peut-être robota te problème lisusu toyebi te mais tomeka nani kosala ndenge ya mayele ke tosola na moto message na biso eleka ye touche ye soki alingi nakanisi mpe ayokaka radio na biso awa akoki koyoka biso akoki koexplike biso likambo yango ezali ndenge nini bakozala na banani nani aza koorganize yango soki message na ye ekozala kaka message politique mpo appuye makambo biso tozoboya na kati ya Congo soki ekozala kaka mpona bongo nazomona eloko moko ya mabe ekozala wana te mpo makambo mingi esalama na mokili oyo à travers musique ya mabe na ya malamu ya malamu mpe baexemple mpe eza mingi exemple oyo bapapa bapesi awa ya oyo bamichael na balionel richi asalaki yaki mpe ya malamu bomonaki résultat nango ndenge epesaki pourquoi pas bon soki ezali kaka te mpo miziki eza kobebisa concentration oyo toza nango siko parce likambo toza nango tozowela lelo eza likambo ya Congo to se concentrer baidée ezala concentré kaka mpona eloko ya délivrance ya Congo. Ça c'est vrai aussi que quelque part genre mpe ya musique leur moko parce que eloko wana mpe koki koleka mpe na musique mais sikoyo genre ya musique yango ezalaka ta mosusu distraction le wana boza kokota na musique yango baidée eza kopanzana baidée eza kokende ndenge na ndenge boyebi susu leo bolingi bozwa koluka te soki kaka ezali kaka mpona kofaire passer message ya bien mpona bolamu ya Congo wana problème ekozala te mais bon na moi lokola bato mingi balingi lisusu eloko wana te mais soki bokoki kosimba eloko wana bino bokende mpe ebele na place yango mais bokokende na but oyo ya bino eza na mitu na bino boyebi yango peut-être que na lelo wana mpe nombre bino bokozalaki mpe koinfluencer nature ya concert wana toyebi te tout est possible nazongisi nano bapapa dese. Merci maman Nabiso mise toleki na lombango epai ya papa Nabiso Carlo topesi maloba. Merci ni papa Diane opesa nga maloba na pesi bato nyonso bana conférence mbote pe na bayiba kolanda biso na ngonga oyo na banza lisolo tobetaki yango eleko elekaki na kokamwa tina ngonga oyo bayimboka oyo baza kocomprendre te mwana mboka Boketu premier alingi asala lolaka po amema 1+ na kati ya komba ya papa Tshisekedi. Bandeko na ngai tochamwa mai
na ntsamba na biso. Na kofungola mwa exemple moko bandeko na ngai bo comprendre que combat nyonso na bitumba nyonso babetaka mbunda meme boza na kati ya ngunda aza koyemba mpo eanime ematisa moral na bino. Nafungolaka mbaleleki lisolo moko wana nalobaki Bokechu azali lokola bawera son te. Bokechu azali lokola bapapa wemba te, bajibe te, bakofi te. Bokechu abetaka mbonda. Mbonda wana elobi mingi. Soki Bokechu amoni ete amema un plus soki na kati ya na banza première fois na vie na nga namona que un Congolais azwi CD na ye abimisi alobi 1 euro ekokende na caisse moko songolo. Bandeko na ngai eza eloko ya koapprécier. Ezali d'exemple tozali kozwa, mais cela ne veut pas dire que bakamata bayo bakouta kisasa baya babeta miziki awa. Bokechu azali na kati ya lit esali lelo 10 ans. Nabana nzembo toyokaka soki boyoki akila faute. Banzembo ya kobeta yango wana kobeta te basondama oyo yabetaki, banzembo ya kobeta, banzembo oyo ekopesa motivation lisusu na baimboka oyo bakobunda mpona ekolo. Bandeko na ngai tokeba na bitumba ya aveuglage. Na banza nalobaka tout moment soki ozosala résistance otie elamba moko kitendi ya mwindu na misu ndeko kobetama na mire. Komba ezali makambo ebele. Komba ya imperium ezali kosenga mbongo. Na banza nayokaki mama Tina Ndaya otaki koloba awa makambo moko boye. Mama na ngai, avant toloba il faut to réfléchir. Nayoki bandeko ebele lobi elekaki awa bakoloba mpona imperium. Mais moto ya kamati alobi ke 10% ya concert na bango. Soki bato bakoti 100, soki ebimi ata $1000 ou bien $2000 ekoti na caisse imperium. Na plus, bandeko na ngai totika bitumba ya aveuglage. Toyeba kobunda, to cible lit na biso malamu. Mbongo nde ezali na posa ekota na caisse po tokoma na esika oyo tozali kolinga kokoma. Totika kozala dur inutilement. Wera akobeta te, jibe akobeta te. Bokechu avandi na biso awa naza komona eloko oyo akobeta po akobeta babiloko tokoloba na epoke ya sundama te. Ya akobeta ope oyo akila faute abeti lisusu babiloko mosusu auti kosala mikolo oyo ezali kaka 1+ mpona caisse oyo ya chichi azali koluka. Totika kobunda na biso toyeba kosala na bayo bakonyokola biso nko, toyeba mpe kotombola baye ya biso mpo bitumba oyo ezali na 2 camps, camp oyo ya kuna na camp na biso. Na banza Petit Fali alingaki abeta bastope ezali 1+ mpona biso. Mais soki sikoyo tostope tolingi totya sikoyo Bokechu na même niveau na moto oyo komona ye nani bawera banani. En tout cas bandeko na nga désolé toza kobunda bitumba oyo tokoyeba nini tokobunda te. C'est pour cela na kosenga na bino bo comprendre sens moto ya koya kobetisa. Nga nayebi ye te, Bokechu ye ayebi ye. Problème na biso ezali nde na kesi wana lokola ye alobaki tike tokozwa autant na basede tokozwa autant, ndenge ye alobaki ndenge tokozwa ndenge mpe tokosilana. Ndeko na nga na omona eloko moko te. Tokeba nde na bitumba ya sentiment, tokeba na bitumba ya kozala aveugle. Il faut koétudiaka toujours eloko nyonso. Papa Diana napesi na maloba. Merci papa na biso Carlo. Tolandi intervention na yo na bokebi. Tokokende pe papa na biso Lati pamba te umeli okatani mwa mingi topesi yo maloba nde tozongi pe ya Muzadi Kalala na sima ya papa na biso Muzadi Kalala wana tokotia mwa miziki na sima bokoyoka Bokechu premier ye akokotela bino na nzela ya singa nde bokoyoka ye pe po azali kolanda bino toke ye pe ya papa na biso Lati topesi maloba. Allô
Osala maloba ndeko na ngai. Oui, merci papa décider na ndenge pesinga maloba. Ngai na ngeko bakisa boye. Ngai nasi papa boke tu zali malamu soki aza kolanda biso. Ye azali vrai combattant, mutu moko akuya en tout cas koni yango azali te. Mais esengelaki na ye nde nakokaki ndeko odo pamba alobaki soki papa boketu akutanaki na bakombatant nyonso na esika oyo azali na Belgique basololi concernant musique wana vraiment je pense que linga eza malamu mpona koyeba producteur ya musique na ye porteur ya concert na ye ezali nani en tout cas eza très important asolana bakombatant bon mpona likambo ya bamusike obe baconcert fo toyeba boye ezala occasion te mpona kofungola porte na babénéficiaire mosusu oyo ngai nalobaka bakomi deja ba ex musicien oyo baza na Kinshasa kuna bawera bajibe wana oyo toyebi so na baréalise te baza ba ex musicien fo lelo na rapele bango yango mais fo toyeba d'abord komba oyo tolingi nini na mboka tovandi na poto mibeko ezali mibeko ntango batiaka yango esalaka bamisusu pasi bamisusu esalaka bango malamu mais mondele achangaka na ye te mpo atie mibeko na ye mpo avoluka objectif moko boye biso pe toyebali eloko nini tolingi nalobi te ke boketu abeta concert te me na bia solola bakombatant mais likambo en tout cas ya concert tozala en tout cas très sévère nango tozala strict totalaki mutu soki azobela ke na hôpital eloko ya liboso médecin alukaka yeba maladi nini mutu azokobela mpo apesa kisi mipesela te biso totali boli todiagnostike kongo na biso tomoni ke ezali kobela na biloko mibale ba église du sommeil na musique toko comprendre que ezali biloko wana mais lelo totelebeli yango mais eloko nyonso mpona koresir yango ça prend des sacrifices ata mpo somba voiture to osala eloko bongo songolo na ndako na yo il faut sala sacrifice oyo économiser so okendaka restaurant 4 fois par semaine okenda tanso une fois biso mpe toza na objectif nini kongo na biso ezala libéré totalement na bapaya mais tomoniki biloko mibale wana eza maladi ezoboma biso mais tosala basacrifice musique tozongaka na badiscours te lelo musique toprogressaka na bakomba na biso tobanda koprogresse tozongaka likambo ya musique te je pense que papa boketu ameka koregle mpo ezali mwa mpasi te oyo bandaki abeta concert te mais aregle yango mo malamu na asolola bakombatant na esika oyo azali mpo makambo wana ezozongisa biso mingi na nsima makambo ya musique oyo ezokofungola porte te ezokosa badistraction lelo tokoti na comédie lelo tokota na tragédie ezokobénéficie na bato oyo bazali na gouvernement ya kanambe ezali mawa mingi so biso bakombatant tobobunda mpo na likambo ya musique vraiment ngelo nangi na bakisa nasenga na papa boketu ozali vraiment vrai combattant et puis musique nayo ezali folklorique vraiment nasengi solo na bakombatant epai ezali vraiment respect mingi so osalikama ndenge wana vraiment papa despe nazosi maloba mpona pour le moment eboto. Merci papa nangai vraiment papa nanga lati longa na intervention kitoko tokei epai ndeko nangai prophète Kalala Muzadi topesi maloba toyoka mpoke na ye. Bon, merci mingi despe na ndenge opesinga maloba longoni en tout cas na mosala oza kosala toujours na ndenge ya masolo ya CNZT pe naza kopesa mbote na ngana bandeko na biso nyonso topoza na plateau na baola na biso un peu par-ci par-là masolo ya lelo ezali toujours kitoko pe elengi masolo ya bwania bon na ndenge na yoki bino bandeko na ngana landi bino tisika sikoyo concernant eloko demande ya ndeko na biso boketu sur disons ma musique à bêta imperium ainsi de suite na etumba toza nango na mboka bon namoni que vraiment tina nini biso bana Congo tisika sikoyo toza nanu na etumba toza nango boye eza nanu kosala biso mwa mikakatano toza kozanga en tout cas moi organisation et kozanga organisation eza vraiment kolakisa que leadership eza te et sagesse eza te bon nzambe ezali na kati na biso te bon moko ezali te nazoloba boye pamba te totia nano likambo oyo ndeko na biso aye nango na se ya ke abeta miziki mpona mwa mike monana mpona asupporte nango masolo ya imperium tosala nanu analyse ya eloko oyo maleme tomona nini nzela nini ekomema biso est-ce que likanisi na ye ya ke abimisa possibilité que abeta mpona mwa mbongo ebima est-ce que ezali mabe
Tota la réalité. Musique ezali richesse monene pour na biso bana ya Congo. Tout bon s'en a ezali toute une culture, ezali na ndenge ya boko na biso, na ndenge ya biso ya kobina ainsi de suite, ezali culture, pe ezali richesse monene. Musique ekoki kobimisa mbongo ebele na kati ya communauté na biso. Il faut koyeba que musique na biso eza na impact non seulement na kati ya Congo, Afrique mobimba. Pe poto pe ba mindele baza koningana na zingala oketo musique ya bana Congo. Ezali richesse monene. Alors, na esika wana eza réalité moko tokoki ko négliger te. Mais sikoyo il faut tous en leadership to ba ndenge tokoki ko utiliser richesse na biso wana et rapporter bana ya Congo et ça bana ya Congo na mikakatano oyo tozali na yango. Nde esika ko senga bana maele bana ya bwania. Bon, pour nani to boy musique. Est-ce que to boy musique est la distraction? Moi je ne pense pas parce que na ndenge na landi mamba musique yo boye et loko to boy les musique ezanini tout le monde dit que les autres manetti bazo utiliser en numéro ya kozala et comme anti valeur et bakoti ba insanité na kati moi la sala boye ngana sala boye papa sala boye bakoti ba biloko moko eza malamu te bazo bimisa bana na ndenge ya bolumbu ainsi de suite ko la sabana bala basi basala ntoto na bango bakoti na kati ya biloko wana nde eloko oyo que personnellement même ngai nazali wa nazali vraiment contenté na komona que puisque moi la moitié notre bakoti si qu'on a na nudité pour na nazomona mama na ngai nazomona sœur na ngai nazomona tante na ngai aza babati nudité na ye nazona blonga ningona vraiment ça ne me plaît pas. Mais alors et si quand on est sengel to fandela tout ça la nini eli eloko ni toningi ko atteindre soki ndeko na biso na idée que abeta musique pour la bimisa mbongo total la source de réalité quand la question mbongo lui toza nango et ma biso même na kati ya diaspora pour na que toza la libérer tokoka komi konza biso mo na kati ya diaspora toza toujours na besoin ya mbongo. Mais sika sikoyo soki totali et sika oyo wana que ndenge nini musique ezali ko naloba que nini tokoki ko utiliser par exemple la musique pour na que emema biso na esika moko que epesa biso et rapporter biso ba possibilité oyo toza koluka to atteindre nango but na biso. Je dirais que ezali eloko moko normalement bana ya Congo tolongola ba négativité oyo ezali que na kati ya musique to vanda esika moko organisation eza na kati ya diaspora na organisation wana ba pasteur baza la représenter na kati ya organisation wana ba musicien baza la représenter na kati ni wana ba combattant baza la organiser na eloko wana donc tout ba que ba entité no ba cellule nyo bien ba catégorie nyo ya ba Congo et la représenter na kati ya eloko wana. Alors tu étudier problème moko na kati na biso wana tout ça la ndenge nini to ko bimisa eloko oyo penza que ezali positif pour na que mboka na biso situation to décanter yango. Peuple ceux qui azali organisé te peuple na za voué na échec beaucoup na ba milliards ceux qui boza organisé te moi petit peuple ata moi groupe ya batu muke eza organisé et ko contrôler bino et c'est ce que nous sommes en train de vivre na ba roi déjà ko contrôler biso lelo ceux qui totali bien toute la réalité en face ba congolais ceux qui maka tout ça la cotisation pour que tout ça bien période moi via za osenga jamais bandeko nanga to miko sa tête nous allons jamais réaliser cette histoire là to ko réaliser yango te moko na kati na biso wana ngacha za komona réalité wana jamais mutako misaka mbola wali opesaka be buti to ça et ko ça le matin. Mais par contre ceux qui te disent richesse wana la auto na yango ya musique na ndenge esengeli to tie ba négativité na bango na pembeni to yebisi ba musicien wana que non biso to lingi o te o lingi to ya mabete to lingi bote il faut bobeta musique na lolenge boye OK biso bana na Congo to profiter na yango e bala na biso ko éduquer bala ndenge bien to lingi ba bloko ba négativité te boyebi combien recette ni to sala non seulement ba congolais ba kota na musique wana ba étranger ba kota na musique wana pour ezali richesse to beta ka musique to beta ka penza
mbunda na biso tobeta quand la toujours beta même ba minde na za biso en États-Unis ba américain ba so bazoka mbunda na biso bazo ba oyo wana nini. Donc ezali eloko moko ya ko négliger te. Mais il faut tout ça na boanya to ba ndenge to ko utiliser yango pour na que mikakato na biso to ça yango to silza yango. To zali na besoin ya eloko wana. Mais alors, je peux comprendre bande ko na biso mususu baloba que Bokechu a sali boye a nyaki azol ba ndemo ko ya s'imposer wana ezali mabe. Ba o ba pesi conseil à que non, il fallait quand même que aleka a trouver ba combattant mususu ba to solo la eloko wana pour tout la ndenge ya ko tamusa masolo wana ezali bien. Mais pourquoi peut-être un peu beaucoup de choses n'ont pas été tous les organisés tout ça n'a été tout ça n'a été monnaie et tout le monde est le hôtel gars on a connu la carte à réfugiés n'a passé tant la carte à réfugiés dans le Bumbashi la Bumba dans 3 ans alors si les lots boé bah bonjour on va continuer mais bande qu'on a donc on s'organiser quand pour te dire que oyo bonabo onabo surtout biso na poto ça na facilité à s'organiser na ndenge penza ekoki alors et dès le moment de tout bandala ko ba que non tete tota musique ezali richesse monene pour na biso bana ya Congo ezala makila al faut tu va utiliser na ndenge ya bien lelo e boata yo za mbeli eloko nyosu oko utiliser na ndenge ya mabe oko utiliser na ndenge ya bien ozana mbeli oko bumala wa mutu ozana mbeli oko sana mbeli mo ya bien oko comme big ça fait na mbeli alors il faut qu'à leadership il faut mayele il faut boania pour na Congo ba kene liboso alors na pour na ngai naza ko suggérer il faut nécessairement le quoi la musique to étudier yango ba négativité autoza et longwa et ça distraction te nakata ba ndako la bino beta ba musique mais rien n'empêche que boko na ça ba combat boko na ça ba marche hein to zana na ka ya dinda makata émission ya papa Desba aza ko sa musique moi mouké tout ça epesi moi nini yo mais lutte ça ko bon c'est lutte bossa ni lutte te ngape na lata msu ano moi musique mouké mais la bossa ni ka lutte te na banda ko na biso par-ci par-là kada ba voiture bo tsaka ba musique et ça qui t'a distraction et ça ka mutso so telemele loko wana owe ba ke osala loko nini to ko s'organiser lelo yo to bet tsaka musique wana chaque semaine pour na to ko bisa impérieux wana le plus vite que possible ba radio no so adresse bo belele loko wana bana bazoya baza ko batu bakoya ba étranger balani bazoya ko bina nini recette koti alors c'est question d'organisation manaka mbongo koti boye 30% et qui pas un musicien 70% etigali yo et ça pour la lutte na biso so na 70% etigali wana bo vie kamata na so 40% et ça ndenge nini bo 30% wa diaspora congolais ba combattant to ça na on la besoin pour na ke e bitumba na biso il faut elongama hein ba to lembi ba to mona la biso et tout na biso faut to porter ouvertement et ça là yo ozana chose impliqué dans ça moi la Congo il faut toter le masiko ouvertement ce qui minduki to soldat minduki on en a assez mi bale ba ça la ka be boté balo ba kala biso to kene ko tellement ba marche pas ba tete lise ki wala eleki trop il faut si kasiko toter le ouvertement et ça yo ça mundele ozala nous américains to toter le mané polele merci mi na pesi bino maloba na so maloba ouais. Pénétrer dans le monde légendaire. Attachez vos ceintures, nous allons procéder au décollage en compagnie de notre encore. Le meilleur journaliste de la diaspora congolaise.